Bonne année à vous et meilleure vue à tous les fidèles internautes de la chaîne Isa Makambu TV. Nous voilà une fois encore de plus à travers votre émission que vous aimez tant, Éclairage public. Tel que vous le savez, Éclairage public est une émission à caractère sociopolitique et culturel. C'est que moi, Sarah Mbongo, je vous la présente avec une fierté dans mon cœur. Aujourd'hui, je suis pas seule, je suis accompagnée avec un artiste musicien qui évolue ici à la République démocratique du Congo, précisément à la ville-province de Kinshasa. Et sans plus tarder, nous allons passer. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, Sarah. Ok, merci beaucoup à Tokoye Basoui Kombo de se présenter. Ouais, donc Obama, animateur à Mboka, artiste à Congo, animateur parmi les animateurs à Minene, à Binisa Mboka, donc depuis Pavelanga Kabose, depuis Bazakalara, Babukambe, tout Balengo, donc et belé vraiment, donc et ça l'engame bien, taki, bato baye bagité Obama ye. Ok, merci beaucoup Obama Lobby. Merci beaucoup artiste Obama, tu sais pas se présenter, mais dès que Lobby vous qui pas Kabose, si vous aux avis. Wa na minicho naza pananga na ndako na sa makamunanga donc vraiment donc na minicho yo bato misuso ba yebi ki Obama za wazaki pa Kabose Obama na supa Kabose te Obama vraiment voulu carrière solo ye moko lelo nazo sala makamulanga moko eza ya vie privée langa moko donc ota vi nanga Kabose na za sukuna te na PCP bambote ba meilleur vie wana za vi nanga donc azave langa sto kaboni kana boulora donc yati kalinga bela sala makambo oyanga donc pas mal kabona ndenga bien tout la ndenga mabe te la ndenga mabete wana vela ataka la sali 12 ans 11 ans pembeni na ye donc la zamwana et comme on a tamu peso mwana ko na palesenga fabima ano futela et ça la bien donc wana azave na ataka 12 ans 10 ans plus de 11 ans ba 12 ans déjà sera beti ba élection to ebeta bloka boma sera banzete pema moto pema tuena ba lengo mama eya bulembi yo ozalo koso ozama desi womonio soko okoli okozala zale bina na talaka depuis série wana basakala babuka mbetu ba 5h30 talaka nazoki tampenda yo vanda pimi na vie wana ya coaching ponga na koka wera son na makila wenge na kimina ki coacher pour makila wenge donc faut esprit na maka pour makambiso to sala Holanda sans esprit makila wenge okoka ngote yo la vanda pa viana 11 ans on senti bindaki souffrance na bisengo to zaki assemble comme na tamo boy esengi na benda na ngai donc na mosala carrière en solo dans na mobeta ba sona ngamoko taki animateur ya mboka yo mona ike première piste na bwaga ki yo ezala ba plateforme nyonso ya YouTube na bwaga no générique o bazo benga sirete ouvert au mikolo yo ba tutu ba komika ba escalier dans mikolo tozo matara yo assure vraiment na générique o to bwaga o sirete ouvert to assure que ceux qui batu ba yo ki ngro bon ça vraiment na possibilité bon ça la désite na sali musala bien mone loko et côté la musala na vie ezate ngala yebi ngala za animateur na yeba animation na yebi tactique animation na yebi ke biblique alinga buto tchena no comment qui côté part Holanda na yebi boulot dans la salle lo mo déjà ba felzi te pola ngai mo na noté parce que ko binisa mboka et AGT na bilisa mboka moniko bilisa mboka la animateur belele lo ba pesa ba chaque ba orchestre na bango ba okata banzadi ba okata ba leader ba banzadi na kishazo ta batanga ikabo sema ba générique ba animation biso ba Obama vela so waze kwa lubango bi kishasa ya ki décembre kabo sabwa ka générique yo bwaka ponga ta lo bilisa fabrique za la maison mère Holanda ba Robin Mundibu bazolinga ba bana ba carrière solo kabo c'est déjà biso to yaka to kocha ba vela biso ne ba chone te nazo zongi za na sala rappel ne makamone ngezalaka Holanda te kasta ona loba nazolo ba makambo o ndenge zalelaki po biso to sala bakaba mundibu ba massa ba fabricants ba massa oko pande ba bandi ba carrière na bonde po ba mape azo sala parcours ne solo zongi sa par rapport ya jengo ndenge zalaka Holanda vela so mo sa ta ba ke kabo c'est la tikile clé à générique
so via biso bulemba ko boire te mutako boire ki biso bo bama po mokile binaka na sens kaka o comprendre sens la lobeli kaka tenga la zuna ngango tenga sikoyo na salika boulot na seka boulot nga kitoko tela sali générique la bigete tellement na animateur na binenge ndenge la ko orienter ba créer ngo mikolo te sa mo sinzu ale mo sinzo mama lelele yangala ya aboma libala kolala wapi tolela te escalier tonganga bona mata escalier finganga bona mata talaka escalier merci na vela nga la concevoir mala comprendre que ve pas écrit na nga boaki escalier na frobit na boaki la comprendre que loka bien balanda kaka loka bien balanda somme dans sali boulot bien balanda donc pas mal s'arrêter yango les autres la plateforme et tout bokoti ba s'abonner donc na ba chaîne biso de Kinshasa déjà na bandaki déjà promotion ezoleka déjà l'internet somme ta koti surtout presque maintenant la chaîne nanga moso betika Obama Calvin officiel TV bon mon nango bo s'abonner pour la chaîne nanga pi ya sika donc to pesa rapé biso balié la biso ba mbongo satika lié na bato mpo bato misusu basengaki to bamapesa biso générique oto satita to kopesa mpe bango la ndenge normal tato bamapesa mpe eloko ntongo préféré ke masolo shenga donc pas mal te nana na maison nanga maison bato nana na belle nanga ozaki bazo coacher je nela tosala déjà fitiri mono salana na masalanga westa bajango bon mozana manipaka donc iti ka manipaka tselo mo bimi kolona kini pla mo bazo mila na vanda ibo inspiration Holanda manipaka nasalaka kindumba te nasebelisaka ndenzoto nasalaka kindumba te nasebelisaka ndenzoto bazolia bazotonda te Yosifino tosala kindumba na nzela esafona nzala te musi tato asebelisaka nzoto ani na mbongo na ye azali bien verculé na se asebelisaka nzoto kaka kasi bino bobenge ndumba sefsibo yabike na asebelisaka nzoto ani na mbongo na asalaka kindumba te kitato te ye mibale ebele te asebelisaka nzoto bazala mbongo na ye donc kala mingi te déjà bazozwa yango déjà yango topesa na bango na sécurité ouvert générique oyo nabwaki déjà na écran partout déjà ba radio ezobeta ba consommer ka seti janvier février ba mars déjà to bwa la banso manipaka wana eza afrobeat on abwaka ki ya générique o ba benga ndombolo et si la son dosso wana eza afrobeat donc ba manipaka donc qu'il est le deux fois te rumba na noté bama ba yebi na Congo ba maza animateur Hollande wa rumba problème te rumba zali na banzembo oya ba rumba parce que rumba ba kolo rumba bazali mosra bla yela rumba siko mambe po ba kolo rumba bazali ba vela biso ba fali pupa bazawana ba vela biso ba Jésus de Nias ba faire rigole ba vela biso ba kaboze ba yemba ya ba rumba siko ngala animateur na minute lo ya na momontre ba rumba ola na fura pesa na ba show nan oyo take nazana lo ba show nan bi ba rumba ezali netra la banzembo moko wana eza bien na yemba ka pe bien na yemba bien donc so kanimi so bulele Al Pacino Hollande Zambe no kisa mvula ya malasi esukola mitema ya bamure desi batika kolela lela batika kolela nanimi nanyokwama Willy Musheni nanimi nanyokwama Zania yokalo yembo ya bajelu bako yembela yo chéri nakoya un jour etolobela motema nanga ezoba shokia bolingo okomi kosalela nga enzombo
allez kriki kriki kri sikola suka sona ye fiston balule sala krikiti na yoka ya bukambe siko wana siko babiloko wobo babenga kisi lai yembi sikola siba biloko koma balengo babukambe bazakara babiloko na puaka po ngasiko na puaka boka kemikega boko nzembo ngo de biango vela ngo wili musheni eza nzembo oyo yaki nzembo tala azalaki pa président nga kabose yaki nzembo apesa ye nga na tya na libomo ya rosal taki ya nzembo nango kuna na dede yaki yango vela nga wili musheni tembo na longo ekote oyo na ye na mutu na amonani te nde bato oyo baotala nga partout le monde na tyo nyonso naposaki na dede ye nzembo oyo mpo na ye eza dana studio kasi na tina komba mutu te mutu amonaki te obama na sepe na nzembo oyo dede yango nga na kombo na nga tosololi tiokela zongi studio na tie kombo na ye na otya mpe komba sara olanda motema nanga ezoba shok donki ya nzembo nayembelango nayembelango parcours kamo ya vie sikosansa vi nde tomona oyo osepelaki na oyembele kasi tema motu na amonani te na kamo ya char omoniki nazobwaka na nga bacoupe décalé na nga nabwaka bagénérique mikolo tozalaka ye mibali baye basi baye mibali baye tala baye maboko pamba sa soutien basi baye maboko pamba manipaka te basi baye maboko pamba na réunion na biso ya lelo bayaya tomela nini manipaka sokokala lobi te na réunion na biso ya lelo bayaya tomela nini babato baponi manipaka sokola tali na réunion omoni mibali baye basi baye mibali baye basi baye siko basi baye maboko pamba sasu te mibali mpe baye maboko pamba sasu te siko talaka tala ebele bafille bayelinga ebele sans soutien donc bayele basoutien te sikokala na posa na miniti oyo otekela bani carrière solo na posa bafille baya pembeni afo bayela basoutien siko bayela basoutien te kasi bayela basoutien te wana bike boye maboko pamba sasu te siko mosala bakwesa nini pembeni nanga wana ya manipaka ezoya mabe eza na mboka wana eza froki lelo mpo bato babeti bafro na lakisa bonga te bozana no générique sikola kompane mino ke na olakisa mino sikoyo ke afro mpe evandaka na ndako na nga yomoni ke manipaka ezoya nasalaka kindumba te nasepelisaka nde nzoto wa donc na bato nyonso mpenza donc partout na monde entier oyo baotala émission oyo mwana na bino yeyo peti na bino yeyo bama oyo abinisa bino babiloko aboma omeli masangala ngai yo sunani babuka mbetu bakokodi oyo kotongo etani donc générique langa déjà ezala baplateforme motutu kamwa bavie wana mpe esalaka bien kamwa téléchargement kamwa nini okoti kamwa mpa obama esalaka mpe bien bosabone kamwa na bapage yango esalaka biso mpe kamwa kilo libanda po toleki mpe bayaya na bacote d'ivoire wana mpo baonda baviyaka biso mpo biso toya baboser biso tobwaka na basolo kitare ebeta na obwaka kasi ozi dj mo bobetele solo akobwaka te yango baya fo batya biso poa ya mokoti basabone mpo manipaka kalamiki te na obwaka mpeka na chaîne na nga donc kalamiki te bazwa na bino mpe bozwa partout mona zola posa neti sirete ouvert la chaîne na bino mpe bozwa botie mpe donc bozotinika kaka artiste na bino parce que image na biso ekende partout na monde entier okende parce que lelo ezala bavie na biso misusu baolinga te mopepe baleki oyo baya lelo bavie mosusu edérange bango olala talaka apecho ayeba bulo so totikela espace ni fo tofinda kasi esala bien soutien yango nasengaki soutien boya maboko pamba te ça soutien mabe. Voilà tokomi na 2021 okoloba ni 2020 elekilo ndenge nini ba difficulté nini okutai na wala kutani na ba difficulté ya makasi surtout na ba moment ya confirmant net générique langa na sala ki ba moment confirmant tina sala clip osatige na ba difficulté mo bo do luka place on sala clip ozwa place cité osatige mokile vana imna kimia balingaki public etonda te balingaki bena nini te esenga so tali clip wana na sala ngona parla lo pangu moko boya ya ndeko langa moko boye parti musoto ke sala osatige place ya robatama donc place ya robatama na ba condition moko boye penda donc ndenge sengaki
ndenge sengaki ke na sala ya ki na bongo tika tellement senga déjà tard ne senga ki les kadongi nzambe kaka donc oya 2021 bike 2021 eza année mobo ya mapamboli ya bénédiction malgré tout ça ba tout le temps ba couvre-feu ba confinement ba makambo neti nango beta concert langa les premiers na beti concert ça tiki ba difficulté eza pour dire nango beta concert les 1er décembre ça tiki déjà que couvre-feu moi bo beta concert ezala ki tout ça tiki ba difficulté ala ki raté net au côté 2021 na bi ke makambo nyonso ezala déjà bien na bi ke nzamba osunga makambo nyonso ezala bien na posaka ya ba prix faut bato lancer soutien bato batia biso poids bato ba mécène ya bien parce que musala ezali nazala musala na beti ba biloko ya bien ezali na bimisa ngote lancer ngake muto ba mécène ya bien o changa poids pour bimisa ba biloko wana ba qualité ya ba clip lancer ngapo boulot za na nzoto musala nazo sala musala kisoko kitoko rasenga kamo ba mécène mo bato bachaka poids bachanga poids parce que ba qualité ba clip Hollanda. Et ça l'a bien donc. C'est ça ton projet de l'année 2021. C'est que non, bah sunga, bah peso, bah puis, bah production il y a, bateau bah na bonne volonté au sunga artiste na binobo sunga, Obama artiste ça ko évoluer. Ah ouais, na République démocratique du Congo donc nous on a bah talent ah ouais extraordinaire, incroyable coup à la République démocratique du Congo donc bosunga bah artiste na binoba évoluer dans le monde donc partout. Bayokapé musique congolais donc comme l'habitude de Jean Asuka artiste un mot de la fin moi salutations à Bato Yebi et ça la rappelle moi bien ouais donc il n'a pas signé ba meilleur vetara to koti 2021 eza animo bonza me facha loboko parce que to witina animo 2020 qui animo la bengango ya histoire parce que ya histoire pour la mutunyoso ya animo boya historique etikali surtout pour la biso ba artiste satike animo boya satike animo l'équipe bien té on comprend donc na pesika ba meilleur vie na batunyoso o ba tchakinga poids o ba soutenir kinga penda ti lelo na bimisa générique la nga sirete ouvert na zomona neti mère nanga maman Jeanne Ramazan maman Morobo maman Moboto mère la PC ba meilleur V na Paris na père na biso donc nzamba battre la bino bena bien nzamba bo mabino apamola bino na bo santé venanga sous les Miguel venanga sous les Miguel donc nzambe abo mao na bo santé le jeune producteur Titi Mufuta na Londres na peso ba mbote yangwana na bo santé Maréchal Souvé na Dallas na États-Unis donc bazebele na Luanda na zomona balibane magangu bababel matondo ba kantor bakewa ba Gibson biyavanga ba Patrick Congo donc bazamine belé penda donc ba meilleur vela batunyoso batali Christian Muzungu donc na Paris bazebele na pesi ba meilleur VSR langa Chantal Tololo Mivini tout donc numéro contact yango nyonso la posa abima na manipaka parce que s'il était ouvert yango na donc bobenga na plus 200 43 89 50 29 111 89 50 29 111 numéro bama yango wana donc na rolela neti cleaning Yahweh 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 Francis Diakote escalier finganga pona mata escalier tonganga pona mata tomata Obama na gei siko o azo siko sirete siko mikolo manipa geloko wana mikolo siko na afrobeat siko na bakiyoro okopan na rendo na biso ya lelo ba ya tomela nini bazokisi manipaka mibali ba ye basi ba ye mibali ba ye okopan basi ba ye maboko pa basa soutien émission éclairage public oh ya papa André Obama yeyo mibali ba ye basi ba ye mibali ba ye mibali ba ye basi ba ye na réunion tala ba ye maboko pamba sa soutien tala Sara ye maboko pamba sa soutien bosunga go papa André Obama yeyo na la posa ba soutien la bino que ça langa bien si était ouvert la bi que la chaîne IP bochango batu ba télécharger pe na ninga kililo donc ciao
Voilà, to comme la souka ya émission na bino bolingara mingi éclairage public. Nazaki na sengo mingi. Ya ko présenter les bino yango bo moni artiste na bino donc ndengara lobby ba soutien et kozala malamu mingi vraiment. Na pesi bongo. Merci na Richard Zabizabien combattant de guerre yenemto. A komisinga na ba téléphone ba smartphone ba iPhone na bino po bozwa image au bien. Na kosinga na bino ka bo s'abonner massivement na chaîne Eza Makambu TV. Pour besoin d'actualité nyonso tout est possible. Ngamoro Sarambo na bosanité Adeline Baleta na Paris, Nathalie Kimbembi na Paris, na bosanité mon designer, mon combattant de guerre, mon chéri. Et si vous allez na pisio ba mbote mingi ya trop. En tout cas moi et vous, tokutani mbale ya sima.